congofrance.com. Biso na bango, bango na biso na bango. Ekara molai. France.com, site ya solo masolo ya danger, masolo ya kitoko. Merci très cher téléspectateurs, nabi vraiment boza ebélé hein, il y a colonne d'émission na biso na www.congofrance.com. Là vraiment je vois mon boss, je suis Didi Dipumba. En gros mouli a message ko benga itaï commercial bazui wap. Hein, je vois encore monsieur Bookson Boukasa Ampero balobi ende manager na biso ya Congo France o ko manager ba faire en Congo France. Babi gros mouli mikola ko mema on a système a watis de to. Maramori ke ndaka bongo gros mouli a CFC bango tinasina ina kangi ba fit tout ya internet avant les qu'il faut passer en la keba so passer ngate ba lekate grosse mouli na plateau na yaza ye mon côté na zana invité na nga aza confrère na ngai o pa kangi kin journaliste o kangi kin na kati na o kangi kin mikolo Rafine Tumba tozane wana to beta na e masolo donc to ko beta masolo e ko sala vraiment vrai bien pour y vraiment invité na nga lelo ya plateau na nga aba na poto ba bengi biso ba mama poto mama Emilie Nzemba motema tous pepele ya mbetolo ba benga ba bi grosse mouli fo ya la biso confrère na concert na yo plutôt Rafine Tumba po yende mutu azongi si biso mitema na kimia ye muta soulager biso po to ko banga bino ba journaliste po ko bima na ba mibali na biso to sentir vraiment concert na bino mo au total qui une émission vraiment alongo li biso mo ba souci wana mo ba to ko banga bino ko na site to ko na bino na système akeba mais na émission na biso na site ekangi masolo Congo France tozana Rafine Tumba to ko betane masolo donc beta masolo et ça vraiment vrai bien. Quant à moi déjà j'ai dit bonjour Rafine. Bonjour grosse moulure. OK, merci beaucoup Rafine Tumba. Moi un mot na yo par rapport na batu nyonso ba kozwa na bango ya kolanda émission na biso na Congo France. Voilà, na longwa na chapeau na nga pona respect ya mokili mobimba. Na pesi batutu bazolanda émission oyo. Na pesi bino bambote belé na bike boza ebelé bozolanda émission oyo partout na monde na respect makasi na ba téléspectateurs bazora ta na bango ko cliquer ya Rolanda biso boye vraiment esengo nange zaka ke bomeka mo muke koyokanga mo muke kolanda penze émission et ça la bien makasi. Merci beaucoup pour na na bino quoi. Voilà. Merci beaucoup Rafine Tumba. Babenga babino grosse mouli yambela biso Rafine Tumba. Babi Rafine Tumba nde a soulager mitema na biso. Biso to ko banga bino ba journaliste bo comment na système. Bozo sala be miso botie ba numéro na bino po ba mibali na biso babenga rabino, balinga rabino biso to zora ba problème na ba foyer na biso. Mais yambela biso Rafine Tumba po to landa ki na site moko moyena tanga kumbo ezate. En tout cas a soulager mitema na biso na éviter so ko contredire Rafine Tumba. Non, nako contredire yote pour eza bango mutu balobi yango eza ngaite mais seulement na ebi ke nazo sala o eza juste. D'accord? Non, ça le est juste, eza bongo alors faut eza la bongo. Merci premièrement na bango pour balobi ke na soulager mitema na bango mais ba comprendre que lutte oyo il faut bango pe ba changa maboko. Lutte oyo faut pe bango ba sunga biso omoni eza ba finyo so touté. Il y a presse, ba finir sur tout internet, ne bayara na babuzo ba peut-être. Mais ba comprendre que tozana pour nos zongi sabatu na droit chemin. Naza la mieux placée peut-être naza la plus meilleure te na batunion surtout mais je suis parmi le meilleur parmi bato basalara moins effort ya rotambo na droiture. Na sumuki, na muto mabe, na santé. Mais on a ébi que ça qui est fort, il y a ceux qui n'a pengui, ton a bêti libaku, na reconnaître en facilement na tellement na mi peuple na continuer nzela mais so moni mutazo beta libaku. A telemine na soni, a seki ko seka soni, a tamboli a continuer liboso beti sous libaku. C'est que mutuana faut botaler bien quoi. Voilà. OK, merci. J'espère que vous avez ma réponse. Ma réponse n'a bino wande ko zele pas Rafine Tumba. J'espère bozo zwango na plata grosse moulinde tozo continue tozo beta masolo. Na ebité Rafine Tumba vraiment na ebito consoler ba mama tout ya poto babi non ba komi ko benga biso même si na ba site na biso internet non grosse mouli boss na benga non grosse mouli luke la biso Rafine Tumba. Hein ba maman ba déclarer faut yambaye na plateau na biso. Faut yambaye na site na biso bo beta masolo vraiment ndenga soulager ba mama poto na ebité Rafine Tumba. Biso toza ba journaliste biso toza ba exemplaire kaka les mêmes biso na to komi ko détruire ba mabala bato eza biso nyonso te mais na ebité so ko contredire ngoko bakisa moi emo na par rapport ya maloba onga na lobi Rafine Tumba omoni makambo yo na ebité niveau ni ezokendele nango emo pe faute na pe saka
bande on a biso a poto kuna poto ya nango lola te poto ya nango ka esika peut-être toi na posa au leki ça moi temps moi pe ma ko changer moi air ko changer moi vue vous comprenez OK kuna bité na changer na mona un peu moi kini tona va na poto mabe ya poto ezanini balinga ko yoka te balinga ko mona te et monga nazo pesa bango faute et mon pesa bango faute mais nazo comprendre peu bango na respect pour na bango bolimbisa na longwa moi chapeau moi souki moi germain display ça va ah yango te ya display qui toko c'est bon donc ba comprendre que il y a de ces journalistes ba ko tia bango kate ba journaliste mususu ba ba to ko tia kate bon na benga ba pe ba journaliste vrai pour kombo ngo zotambola bongo kombo ki journaliste mais ceux qui vraiment en vrai ba rozo ba kombo anate. Je suis désolé, je suis vraiment dessus. Comment on m'a belé zo c'est passé na internet. Nga le kan internet wana ba baebi ya. Mais na linga raté coacher la ngomba makele le soki ni musala na nge sala musala na nge loba. Ba je ba sala wana po ba sala ngonde na internet. Na kina to ebanit. Ba le kaka inaperçu hein. Et ya bilongyo ba roye ba ngote hein. Mais ba rafine ntumba o botika to mi lobela raposo to mi lobelité. Muto lobelo azate po ba tutu ba kadi ba tutu ba fiti. Non, Rafine Ntumba. Aujourd'hui, on parle de Rafine Ntumba. Ah oui, la patrona. On parle de la patrona. Je vis mon temps. D'accord? Non, vivre temps, c'est mon époque à moi. Alors, et ça, là, bien, t'es sur Batumusus, Bazoya, Bazo Bunganze. La poto baleli trop. La poto baleli trop, il y a trop. Basia ba joueur baleli. Basia batuna poto baleli, babi, mais Rafine Ntumba, to mi tout, na oeze loronini. C'est que t'es vango to tigala. Biso. Ya moi na ye pour régler quand même ba problème wana na ebi ke ba batu bana matoyi bana misu ba olanda ba omona peut-être ba oteya mawa. Merci beaucoup Rafine Ntumba na ebi te so ko évoluer na biso kande zalara Rafine Ntumba na concert na biso mususu azo leka mingi na mingi plus mingi alera na mingi na internet Karine Mokonzi soit disant la baronne na ebité ceux qui yo na yeboza na problème toni po à chaque fois ceux qui azo sala be mission est toujours à chrétien na ebité so boza na ba problème. Voilà, tu as bien dit ta consoeur donc aza consoeur na yo moi je vois rien du tout lien exact entre nganaye. Je suis désolé parce que comme on a bien noté nana ta refula ngote. OK mais la patrona, la seule journaliste, je l'ai dit et je le confirme. Na minute soit solo lara en monnaie. D'accord? D'accord, merci beaucoup. Bozo comptez bozo ça va réponse na bino quand des arato beta masolo mais masolo ba journaliste bo sala musala na bango bien. Bana internet wana bozala kawana yaya bosara musana bino teke na internet wana po bolinga mibale ya batu. Mutu soki de akomi ko déborder akomo kota ba jaro linga mibale ya batu parce qu'il y a de ces journalistes hein. O poto esi bayeye. Donc e bayeye mituna abak ba meme wapi sana ba meme sempepe to ba meme wapi parce que sana OK bita belara aïe ke ba santé nozo mona peut-être belara sempepe fo bata mutu ana bien siko moi na minute yo OK, merci beaucoup. J'espère que vous avez réponse à nous quand vous êtes grosse mouli yambela biso. La patrona, Rafine Ntumba betani masolo vraiment na habité. So dans mon vidéo na bino na habité so na Hollande nini. Merci beaucoup à maman Emiline Zemba, maman musique ya poto, to relia journée na habité ndeo na ye Rafine Ntumba, nani Karine Mokonzi lui ba oyo nyonso baza ko kota na ba problème ne a ko se charger na bango prévané a auto fondation na biso ki sinjo bazo kene na makambo na parquet baza ko évoluer na ebité na zongi suna ou toujours aux invités nanga soki oko contredire ngai par là. Eh bien internet sino bo fula batu musu ya fula te hein. Autant moi kombongo moi trop. Zela s'il te plaît. Tonton. Yaya bonjour hein. Na ndenga mabete ya massa. Est-ce que ko ba kombo moi boya otanga? Te zongi sala réponse. Te ba zoyo te tanga kaka. Yaya yara nanu baluka na boye Massa kobanga caméra te bonjour Massa vraiment excusez hein tanga na kombo mo tanga na pona ndimite bana Congo ba yebiango tanga na kombo na ndimite bana Congo ba yebiango. Est-ce que ebi Karine Mokonzi na ebi formaté
Yaya toloba mingi te. Merci beaucoup Massa Kombonai. Comment on a dit merci? Dieu merci. Hein. Okay. Ça va, Dieu merci na CPL. Merci beaucoup. Voilà. Massa Komanon, Massa Yakanon. Obanga caméra pour Anine. Yaka. Obanga caméra te yaka. Bonjour. Hein? Bonjour. Kombonai. Jojo. Voilà, Jojo, tangana kombo to tangana. Concert on a biso moko sala na site internet. Biloko wana te parce que vous avez concerté. Loba kombo s'il te plaît. Karine Moko. Franchement, je suis désolé, je connais pas, franchement. Je sais pas. Je n'ai pas reconnu le nom. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup à Masoko qui est caillou sans problème. Yaya Zapa ba kombo mususu ko sala ba publicité ba touté. Oh la patrona Rafine Ntumba. Je vis mon époque. D'accord. Balusa caméra ya ba omona ba tutne ba telemi ba surtout ba okima na bango ba caméra pourquoi ba zo lingate ba filmer bango mais ba sentir que Rafine Ntumba a telemi yango te massa. Voilà. Filmer masta wana bangane caméra te jeune mora lava ba vie bazawa comprendre ba massa bazawa na ba monique non star na bango temi koto journaliste na bango temi koto yo yango moni ba osa nini ba osepela ba bi que journaliste na biso total na TV Rafine Ntumba ye wana. Vous comprenez? Moutou abele laka ah maman azui wapi ya bazui wapi bazwaka wapi bazwaka epanzambe ba Jésus de Nias baby makambo ba faire rigola ba fali pupa ba Koffi Olomide ngalinga tembeli kola tembeli su likolo lisu lisu po je ba ko mosala wana yango te na bike na ko s'en charger na bango onyo soto Monica linga bunga ya ba montage ezalaka montage ezali que non ba créer fa figure na yo nzoto ayo te ba tiki yo ka bongo tacle ba publier yo mais keba eloko solo mais il faut ko yeba ka yake soko na nzoto ozala nango sexy tetika soki nzoto sexy ezatetika po obela kana o déjà soki nzoto sexy ezatetika ba monter yo te ba publier yo normal pe publication wa nganzambe zuwa wana nzoto te ba Rihanna ba rolobani ba Shakira ba rolobani po ba star ne bango wana ba Rihanna ba Shakira ba kolobanini ya to solo ma solo bien moninga linga émission liboso na leke pa na hote na kisasa wa presque ba chaîne trop bazo bengisanga ba oyamba ngai e ate po ngande na leki batu nyonso te ou bien simana ngai mutu akoya te na simana nga batu baroya mais juste nga na nde Moïse na yo bimisa bana Israël na boumbu ya Pharaon bakanga maki trop bakanga mitro comprendre na yesu ko pona sili sande likambo ngo. Okay, merci beaucoup la patronne on a évité un conseil nini vraiment oki kopé ça ba confrère na biso na ba conseil na biso pour grosse moulure azaki preuve na grosse moulure azalaki na 10e édition ya Paul Mukendi ya mwana mboka tozaki na confrère na biso na conseil na biso Nati Lokole na journaliste na biso mususu ba swana ki basala ki mo ba discussion ba finga na ba bêtise Nati Lokole na la fille mon artiste c'est qui encore mon artiste Nati Lokole nani s'il te plaît hein? Na Noëlla Madinga, oui merci beaucoup. Nati Lokole na Noëlla Madinga baswana ki en tout cas ba fingana ki na éviter tant que yo za journaliste na oyeba nanu bango te cela veut dire ko chaka bango kate mais tellement ka li solo ba luka actualité genre kosa leka yango no moni bongo ya zappé leka biloko wana ngai nana beaucoup de respect na la personne ya kombo Paul Mukendi le grand charisme non moi na mboka eza trophée d'excellence eza trophée oyo mutu akosaka nango te eza esika oyo ba édition nyonso to esala makezaka na ba norme nango eza na ba logique nango oyo mutu to apesaka ngo respect alors soki esalami ke ba bêtise oyo eleka kuna ngana osepela te ndo tanga ba kombo batu tanga mingi la patrona Rafine Ntumba esala bien on nzamba display yo comprendre tanga mingi ngai ba exemplaire na TV basili pourquoi basili bazo banga batu lokwa ba Rafine Ntumba omona yaya mobwe na TV ça émission est bien o sepelaka no pena ye mettons a senti que Rafine a quitté sur le terrain chaud et puis c'est palpite aromo Lucas s'est démarqué mais neni moi no ayeka na ba vitesse boye ngana komo longwa boye. Vous comprenez? Amo luka bebisa asa babilo moko boye o eza na placité. Yango monito komiti na ba makambo yo. O génération lelo ba yo bebisa TV, bana lelo ba yo ko bebisa bango exemple ni ba pesi. Tozela lobité apo tozwa maele ba djwaka maele lelo. Comprenez ba djwaka maele lelo.
Rafine Ntumba na répétant on naza parfaite naza na ebité soki ndenge nini tepe likambo bongai nazo boyango nazo yango moi trop mais naza na pona zongisa bango na nzela et ateke ba tio caméra lo ba peso mu nokona maloba na kati oyo bandi ba français cho la ba tundengo tanga mais bongo réflexion muke makamnyo so muke maîtrise ate na katikati ba tolingo bima yanke yankarate omoni nga Rafine Ntumba nzamba ba yanke na yanke makasi mais na chéri comprenez et pas John nga na zonga a mwasi et pas batutu ba rapembe na nga na zonga a mwasi mais na grand yanke côté esprit penza keba pour sport et vanda na nzoto mais lobi teke soki na komi na milia batu na la kisara ngai keba ba robeta nga peti okozo pe bolo kwa lokoso olali muto beto pe lokoso wana aleki pe na makasité peut-être mais ka posa ki diba aux yeux yango moni bango lelo ba perdre ba place ba ki trop qui dit ba trop sire le qui trop Bible écoute lobiko à toi saint c'est sanctifié bonza mena biso à saint à 3 fois 5 comprendre il faut te yarabango le roi ba te ya matin ba ndozwara ba fimbu ba misatu ba 4 5 ba zwaka ba fimbu na ebisuyo na biso façon ko fia kula bango na mbala sima bazonga susu te bazonga susu Rafine Ntumba 4 wana bazaba soki na moni bango na mwana mboka ya pole mukendi na bimisa bango ah oui ngam na lobiango so na moni bango mbala sima na mwana mboka pole mukendi nako bimisa bango ba malala moko epola ba omikotsa na kati ya malala malamu po ba se démarquer ba luka ba bebisa malala mususu ba se démarquer siko kena bisonde boko se démarquer na mabe nzambe mboko yo baby ya mboko yo baby nzamba sala kaka ya to ina ba journaliste mususu ba okokisa maloba suka ya nzambe omoni maloba ko mama na apocalypse to na ba journaliste mususu ba okokisa yango ba film moko boye ba roya eloko boye kokokisa ma tasi ko muto okokisa lisese o nzamba loba ki ava mokili kufa keba so landi o memoli felo keba kolanda kede. Ok, merci beaucoup. Quand des poto bazala kimia bakosaka bango na kisasa awa bayebanite na kisasa bayebanite na yebisa bino na bike ba pesa bango munoko na maloba na kati mais nazo s'en charger na bango te yaya so bazwi kimia te ngande baluka place o otika ngai to ana bango maele pe na lobi yango bien qui vivra verra to ke na bango likolo te lobi feregola to beta na bango pete o na CT to ke na bango ne match ekende prolongation ate mitampe et ate mais match et silaka et silaka comprendre qui vivra verra to zana bango kati na 90 minutes au clock ya juste ngala sepela bilora boya yo zo tambusa caméra net na film nana ba fanatique partout ngana na ba fan popo ba fan nga so moninga ba kika mama aïe nazolela bazui wapi yaya bafana nga bayeba ke no Rafine Ntumba mwana mwasi asalaka effort o comprendre na salaka effort ya kozala moi bien ko tambola moi bien la lobite na tambola ka bien sel mutu atambola bien na mokilo tango ayezala ka nzambe na bungaka na mutu mettons na obunga na ebike no Natasha wa mbala sima no chali kolo wana te mais so moni mutu ya trop sira vimbi nzoto ya te ya keba belaka olanda munene na ya belaka bo muke na ya belaka. Ok, merci beaucoup Rafine Ntumba. Ndenge ozoloba boye ya ozobanga lobi parquet te. Molobi bien tinini parquet bona parquet ba boma batu. Prison makala kutu ba boma batu te. Ngana assure pe na yebi lwa mboka na biso. Rafine Ntumba ana faute au futa mans. Rafine Ntumba moni ana faute au sa boloko. Vous comprenez, Rafine Ntumba a raison, ayaya, à quitter. Vous comprenez? Nebilo na oloba, tina fini nani. Depuis la bandia, na tangi comme moi nani. Nazo sunga kaka bandego na biso. Po batu musu baba mbua Chen milu yaka milu nanga yaka. Obi mutu wana alobi boye. Chen attaque. Wana chan le kili bosa TV le web sonyo soto bina biso somba ba rouge à lèvres nango 200 francs wa. Ya to sombi à $50 la même ligne, ata grand hôtel. Na unta parole ya 200 ya zandu. Ole ki etekeba. Vous comprenez oye siko vandi liboso a caméra. O tibacheli o micro no chelinga boye. Nzambe pa kelanga baba te na banzimba. Makomoni yo. Oro chate melanga.
na kolinga mobali na ye na kozala boye na futela ndako ya $200 na saka boye makisi njora laksi biswa ya na moi mutu ana ndako ya $200 kuna te mutu afutela ndako ya $50 mais zwa couloir ndako yango ya vanda pi wana avanda pi akomi nini wana barumbu mais barumbu eza propre lupango bato eza bien place afutela na yende mutu te yo so mona mutu normal journaliste o bato il faut ba yokela o bato il faut ba tiela miso o bato il faut ba protéger ba livrer yo se kwa mbuma mabe c'est quoi mbuma angaya. OK, merci beaucoup à la patronne on a évité conseil na biso koko tsake na ba bêtise te et elle était vandelenda so moni likambo sepeli sio te ke ofunda l'état zana pona okata mamango ko mara bongo tisi ko ngala osamba bien mutu akokatela ngetumbuke na osamba mabe à l'état tisi ko na osamba bien o ya baya naza o la patronne te tala bien te ngana bango te bana poto batindela bango biloko ngana bango te bana poto wana batindela bango biloko wana bana poto wana baleki bango banda lelo ti lobi ya bazo cha parfait bien ya zwa bien ba cha parfait bien ba sokola ba lava complexité ponga na complexe moi la poto te so la parfait lo kwa bango yango mo na obundela bango baleli tro boni boy ba osa ba fantira na kina ba sala ngo tendeni o mutu moko boy ya kingandi yo beta to lozue mais ba so na kina wat pona mona ape code moko te uta na western wana batindeli bango ba 2000 ba 10000 mais ke banga ko sala bango code kana minute oyo ngana zana kimbe na saleli bango code transfert la patrona na boya nzala na zela code uta poto te basi a poto na lela bino complexité pour atemi boso na bino vrai chéri à lava comprendre sur la parfait qui tord mais muto aluka bino ba problème ngana zana pona ko s'en charger na e biso to zana pona bino bozana pona biso to lobaka boye to pesa bino basango to zawana te pona sala na bino bras de fer so to mosa na bino bras de fer c'est que tu es bien le retour lukate bino pe bozawana te pona ko tia biso les bâtons dans les roues vous comprendre te bana rotikela na ba espace ezala bien te ba komitikela na penza ba place na biso e kozala bien biso to tike bino place na bino pe botikeli biso place na biso mukolo moko liboso moko sima te bindeni to tambola po to contrôler nzela comprendre jango ezara bongo mais boye bake bakosi bino to ana bango maele oui ba combien 5 10 3 4 na ana bango maele. OK, merci beaucoup Rafine Tumba. Na ebité conseil ni oko pesa na ba conseil na biso o lelo ba komi ko se exposer banzoto na bango devant la caméra, devant micro na ebité. Conseil ni vraiment yo ki ko pesa bango ba taza ko exposer banzoto na bango devant la caméra. Et ashida ya yat ba helicopter ba ki TV ba ekop ba na bula kingandie atali moi corner alobi bon moi nzoto ngwa riana ya ngoyo na ke ko exposant pourquoi parce que na le kana TV ta moi biso ba rafinoko na ebi souffrance nga papa na nga muta mbongo te ya te blaka pa te père na nga muta mbongo te longa ne na ko mo sekisae na ko mo sekisa père na nga na sexy mère na nga na sexy famille na nga pourquoi bazwa tatanga papa biso atangisa nga classe ya azui radio akio simbisa na école na docteur Chaumba baro kendo tuna na Gombe asimbisi pe aki abino mwana nga saka examen po père ando mona vision ando mona musika petit na e bango babotami na bandenge na bango na mutabimi na ndenge na ndenga tangeli classe a ebi to comprendre mokili alo ba pesa esu ba tu conseil te lobi monstre d'amour Félix Oazé quoi na la conseil o pesa mutu te mais ona loba Monica Rozwa azui o Monica Rozwa pete atiki pe pa biso baloba ke wa bela mwana wa muntu wa mufwa wa teleje o comprendre po mwana mutu penze ngelo bake mwana oyo akufela tata na mama tant bazo mwana mususu aza pembeni na ye tata na mama na opese conseil yo kufela tata na mama profitata oyo kata ya mwana po mususu e ate yo kate po na ba para pembeni mais yo kapo ebiki ngazi mwanka ya sona yo ki ate misiki ete ya bango batika ba jewana ya nzoto na biso eza sacré to abasi tembena nani robeta gazola nani mobali anembeto hôpital olala ki wana telemi ake yo yeba te tango epe na maladi no olala ka wana keba na sima nango po telemoke mususu pa ya lali wana comprendre to sutukela ba tuté basi apoto bo comprendre ke ami bali na binote baluka bango na makasi baluka bango pe na makasi mais bo sambela pe moi troté makambo sambela te bo soutenir ngaka na ko s'en charger na bango ponzambe déjà satindi Moïse kanezali partout dans le monde ati ba lobela Rafine Ntumba nani olobelela ngate et ça bango trouble la patrona
Fimoro na display ya nzambe beauté vanda. Mwana vanda na bova. Eta ya kitoko ya olobelela nga nini ko expliquer nga nini na vanda. Beti makila boye normal. Keba batu msuba belara azongako na mibali yo balinga bango so tali bango pe bia bakoza na mwanda mbwa. Keba Ok, merci beaucoup. Tu comme chiter na biso poto clore na biso na émission. Mais il faut payer ça non le numéro pour ba benga yo bo beta lisu masolo bo solo. Voilà, bana miki livrement numéro na ngeza 089 7777 96 94. Na voyage à moi trop beau comprendre nga. Moi Paris wana, moi Turquie, moi Dubaï, moi nini vitesse Rafine Ntumba moi ba palais. Rafine Ntumba moi ba tchétché. Et ça, bango trouble. Ah, maman! Voilà la réponse des numéros. 00 plus 243 89 7 7 7 96 94. Donc 0 0 243 89 777. D'accord? 96 94. Donc 0 89 7 3 fois. 96 94. Donc, si on communique à 089, 7 bobeti en 3 fois. 7 7 7 96 94. Il y a un libino fort. Dans la peste bino tout bambote belé. Tokos dans la libino grave na ebike ba. Bon abike bo mona te mais ba fan nga pe ba na simawa na sepeli. Okozwa zo fanatique na nga zawana. Alela Rafine Ntumba na effort. Voilà. OK, TV zana elengi. Ok, merci. Ah oui, tcha micro kuna lo baraki. Artiste yaka na sachet problème mais ça mais on peut c'est la ka moi et mon l'état to clair na émission. Et Rafine tu maman dit le mot be bon non. Tout le béati. C'est ma vanda bien à maman kanga masolo émission za kitokos. Baso ba bunga ba teye ara numéro 1. Aleki. Merci beaucoup master. Merci toko. Voilà ya mingi o lobeate bana poto ba appuyer niveau na lela bino si abotinde la na bino nga parfum te et la mate et le hotel la ripe na western te na lela la nga bino ka rapo bo solara kitoko bo solara bia so muto abungela bino bona bino ela ka poto te na lela ngola na lela batu tu bazwa tana bango tala nga ya poto te mutu tu azwa tana ya otala ngai na respect na bino ya nyama alors onyo soto Monica Rake bazo simba e abengine kana numéro ya Rafine apesi on reçoit ye moko mais na hotel ya yo elle a filmé bo grâce mizia ye aza sexy te ye aza sintosh aza mwana wana bona ebite bo lukele kombo oh la sexy yo bi sexy Beyoncé olobani Shakira olobani sexy na nzoto na monaki ya me bato ba bela ba moi trop na internet. Yango bino fo boluka ba journaliste otala monitango pona site otala pona pe journaliste na o klikaka po ba bêtise leki trop boyo ke na musika basala ngo na kisasa me ba bêtise basalela bino kuna basala ngo na kisasa tomo na bango ba tombo wa musapite o ba biloko wana si alongo la patronne obwaki mabanga te na ba fan tu balela yo poto clair na biso na émission bele na mo elo na robwaka te Zidane Fikulu na bwaki yo Nicole Lufulu abu na bwaki yo donc batutu na bwaki bango na dédicacer ba mabanga ya ngwana seule émission na kisasa wa chaque samedi pondeti lelo Rafine Ntumba Stino azana Kinshasa na ebike Stino na Kinshasa digidi ndinda donc Stino na Kisasa awa Suzuki azali awa nanya yebiango Just dia nazala kinawa baya Jackie Mulopo na yebiango lelo nzoto na émission Rafine Ntumba yo zalaki oye na caméra na yo na micro na yo okutinga pe na plateau na ba musicien o comprendre na sisi on kan ndenge zalaka ke panza moi teke na yo vanda na ba master ndenge zalaka donc bakolati batimba tibana poto boye bele mwana boka bino te bana ngola bana mokili mobimba na trop si po mutu ana simalanga nzambe na trop si po mutu simalanga nzambe na lobaka to jali question ko ngena tuno mi pese les réponses mona artiste a flash jali ya yangati na kati ya makala obili sola Paul na ebisi yo tanga Bible moi trop esalobia ngana na clé wat mavana zwa clé na toute la ratolo avana zwa clé na toute la ratolo black apa na we wakeba na linga musala na nga fa yango ti lelo na respect makasi ya bulo na ngai nga ndoke ne musala na we wana beteli yo lisolo ake nga papa na nga pona tanga papa na nga no tanga na classe mikete na Gombe mais pona tanga ko futa ngota ke no simbisa na ba radio ya Simba
oyeba radio na simba ti bo simba nano ango nano obacha mitwa lion mwana asaka examen abula musika lelo mwana na ye Rafine Ntumba 20 quelque mais poto pa pamba na okima te na ozonga o misia meminga te po bele bakima kuna pona ba misia ba baby sage Rafine Ntumba koti penza bo voisin ferré taranga na voisine affaire na tala na professeur Gilles Kibensi boy salutations à lui et pesa meli mutu nyonso tout état toko sarate parcelle ezali mon côté mapango ezali comprendre en plus na solo la en terme ya monnaie ya bazu wa piko mutu asima nanga te nzambe nda asima nanga keba minyololo ko katana Moïse Aet sia maman. Ok, merci beaucoup vraiment. Ah, j'espère que vous vraiment qui est invité dans Rafine Ntumba. Mouna Zoé Kandeng a fait sa fan vraiment. Place que ça une émission et ça indonde na ba fan na tout. Ba ko landa Rafine Ntumba, ba moni Rafine Ntumba ko ça l'émission. Ba ko landa ba ko pese mbote ba ko pepe vraiment et ko ça vraiment vrai bien. J'espère que Mouna ko Zoé na ba fan vraiment ba moni Rafine babi non la patronne a ko ça l'émission ba ko tika e bongo te fo ba Zoé vraiment bien ko ça vraiment vrai bien. Merci beaucoup, nous sommes vraiment à la fin de notre émission là vraiment je vois Malolo Loris la Congolaise quand des gosses mourir le baptiso bango tout bon bango awa basi la soba aussi la poyo za la kaka je vois encore Noël Okito Black dedans le jeune millionnaire je vois encore David Olito babi motomoko bien en amoni sous l'ossi à Sasa babi boîte kangi Paris na Château Rouge rien à dire rien à commenter je vois encore mon vieux Diego musique un place aux ayo yango je vois encore papa Bovik Maswa bambote no yango vraiment je vois encore Diesel à London bambote no yango grosse molika nda lo baratia yende mutaye asili nae kangi ba fitu internet avant ba leke fo ba singa ngela ke ba so ba singa ba lekate. Merci beaucoup à mon artiste devant la caméra babi grosse molim ko me mamino na système a what is de tout ba na brosse mais ba na pepsodan te fo ba ye pas grosse molika pe ça ba pepsodan po ba nika ba te la. Merci beaucoup vraiment, nous sommes à la fin de notre émission. Quant à moi déjà j'ai dit si tu solo on te solo les wana ko tu jamais rater pour toujours qui na mino na what is de so mais ke ba il faut solo là il faut grosse molika afuta ndaku afuta courage grosse mouli pose à la boiseau c'est il faut solo là. Merci beaucoup à mon artiste devant la caméra. Nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Quant à moi déjà je dis merci, au revoir et bye bye. Congo France Bisona bango bangona biso na bango ekara molai France.com site ya tolo masolo danger masolo kitoko. Congo France.com